Ok, na peshi biso nyonso mbote na kombo na Yesu. Nazo se présenter kombo nga pasteur Seba Mampinga surnommé les coqs. Na zako sa émission oyo justement pour na ko yanola ba mitune belé oyo batu ningai oyo bazolanda ba message partout na ba YouTube na ba Facebook. Alors batu ba seningai surtout des points où ils ont ma casse koleka na koka ko porter lumière na tina na sujet oyo. Donc sujet ya liboso et ça concernant les ministères parce que na enseigné que sur les ministères et l'enseigné qui yango na télévision il y a Olive TV. Alors dommage que DVD oyo na lobela sur l'apôtre, les prophètes et l'évêque. DVD on a toujours qui possession à monter parce que le jour là Moutoua Salaki Mokoloana à Zalaki à Bossalaki qu'il fallait à record donc enregistrer toujours qui possession à monter. Alors Nzambe a pas la biso dans cette émission où on a reporté lumière dans la question à Dino. Nous avons la mine sur l'apôtre et les prophètes et puis nous avons la bishop au sein de l'église locale. Deuxième sujet, bah, tu vas poser pour nous reporter lumière concernant la vie de l'église. Il y a l'Odyssée ou soit la vie de l'église, il y a tant de choses qui sont lélo. Donc, il y a des questions on a vu presque par-ci par-là en Europe. En Amérique, en Afrique et partout. Alors voilà pourquoi toujours ça émission oyo pour nous apporter lumière. Nanzela na liloba na Nzambe, mona na Nzambe za connecté branché au koka kusunga mana yango. Nzamba pambola yo une fois de plus na soloba que naza pasteur Seba Mampinga ndenge na se présenter qui naza basé na mboka ya Londres et ya Grande-Bretagne et sikawa Nzambe asali biso grâce pour na kusunga milimo. Alors avant que tu aies passer na développement, il y a pensé na biso, il y a un lelo, na sepela qui place yosa au kangami sunayo, comme ça to bon de l'anzambe, o ya sala likolo na se, na mayele na ye to kokelo rote, mais na ngolu pe na bolimo na ye a koka ko éclairer biso na nzela ya boye di ya liloba na nzambe pour que milimo na biso e koka kopambwa. Tozo sambela. Nzambe tata na biso to pesi merci pour na kosala biso grâce mokola lelo to koka kokutana katikati esika oyo elongona bandeko pona koyeba ko partager maloba na yo nayebi ke émission oyo to message oyo ekotambola partout na monde na nzela na ba media oto wapi mais mutu nyonso oyo akolanda yango Nzambe sepela ete bomo ina ye etikala le même ete. Et l'eau comme vous bâtissement et l'eau comme vous échanger, mais grâce na yon Nzambe et salete, o les akem possible na vie na ye et bon comme possible et kangama ke fungwama azwa ki na pasi azwa yango na facilité et azai ko sala na Nzambe na ndela message oyo e memaye su musika koleka makabo e kangama ki e fungwama pe wazai na confusion ba na confusion bazonga na nzela. Merci Nkolo parce que na ndimi ete Molimo na yo azelo na biso pe lola eza présent na biso esika oyo. To bondeli boina kombo na Yesu. Amen. Donc voilà. Merci tozo loba keto ba sujet mi balé to développer na moi space ya temps bien mais sujet ya liboso oyo na lingi to développer le mona bino eza concernant les ministères. Donc to banana no concernant les ministères. Tozo bela na tina na le ministère. Alors, tokende rapidement na maloba na Nzambe na mukanda ya Ephésiens. Tozana mukanda Ephésiens chapitre nango 4. Tokozwa verset 9 tina verset 12. Bible lobi boye. Landanga bien place oza okofunga la Bible na yo o koka ko accompagner lecture et longo ngai. Bible lobi verset 9, qui n'a 12 Bible le dit. Or, a dit or. Non, 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 n'a verset 10.
c'est lui qui est descendu. Parlons bien, c'est lui qui est descendu et le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc voilà, toujours natina na ministère. Alors tellement na ministère, oyo zwaki accès, zwaki ngolu grâce wana ya kolanda natina na ministère évangélique, pastoral et puis doctorat, bazan éclairage na yo yolanda ki ona nutie okuki ko kota na YouTube obeti pasteur Seba Mampinga. Donc Mampinga faut la accompagner na N Mampinga. Donc oko mona na otali ba message de belé mais oluki message oyo ba komi qui est un évangéliste, pasteur et docteur oko zwa éclaircissement. Donc les autres olobela mingi na tina na évêque, otozobenga bishop, tolobeli évêque, tolobeli prophète et puis tolobeli apôtre. Tolobamo na moi tiamuke po tokoka ko lekalisu pour répondre na deuxième question. Oyezali la vie ya église actuelle, to l'église ya Laodicée, l'église ya temps de la fin, autozo parcourir les lots. Place doti ko tanga, c'est notre bien-aimé l'apôtre Paul, yende mutu akoma lettre oyo na l'église ya Éphèse. Alors dit que oyo akitaki eza pe kaka yende amataki là azako se référer à Christ Jésus. Parce que tous en a don de Christ, tous en a don de Dieu, puis tous en a don, il y a Saint-Esprit. Don de Dieu, et ça va don naturel, tout le monde. Exemple que Moutoua est bobé kabal, et ça don de Dieu. Moutoua est dit ko yemba, et ça don de Dieu. Donc, et ça, abotamment dans ça naturel. Donc, Moutoua est dit ko bina, et ça don de Dieu. Donc, bah, don moko naturel. Ça sont des dons de Dieu. Alors, toi, on a don aussi, il y a Saint-Esprit. Oyo tosomona dans Saint-Esprit la parole de connaissance, la prophétie, la don de guérison sont des dons. Il y a Saint-Esprit, il y a 9 dons, il y a Saint-Esprit. Et toza aussi na don de Christ, oyo et les 5 ministères. Bible lobi oyo amataki yeo ya kiti. Et pour appeler ça, disons qu'il a remplir toutes choses. Tango azomata atiki bamisusu lokola bapotre bamisusu lokola prophète. Or avant na développer na lina lobaka na kati ya 5 ministères oyo apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mutali muninga zate. Tolo la équivoque. Bato ebele bakanisaka soki mutu abandi kote ya sika nde mutu wana évangéliste eza bongote. Donc, évangéliste, a un ministre, et un ministère très puissant, très puissant. Parce que, bon, quand on a YouTube, ou bien parce que c'est pas Mampinga, Hollande va détailler, on a justement un flash. Donc, un évangéliste, a un débutant dans matière, il y a prédication. Un évangéliste, c'est un ministre. Oyo, avant qu'il y ait l'écriture, il y a des paroles, mais a donc, Katinae, badon encore puissante. Le badon, il y a guérison. Un évangéliste nyons. Azana don il y a guérison, badon il y a miracle. Badon il y a foi. Oezak a déclaré les choses. Et les choses de tout ça les instantanément. Donc c'est ça un évangéliste. Na katia vie, na katia église. Surtout un évangéliste bien aimé. Et ça une grande bénédiction. Mais les autres là, na tina évangéliste. Dans la paragraphe pour le bango nyonso les 5 mutu aleki muninga azate bango tout baza égal sauf que ba fonction ya monde mutu ekeseni. Alors tolobela muke na tina na apôtre parce que babandi awa apesi bani susu lokola ba apôtre sima ba prophète. En fait qui est un apôtre? Apôtre azanani poto tolobela muke na tina na bishop. Apôtre azanani. Donc un apôtre c'est un envoyé de Dieu. Dans la définition, un apôtre c'est un envoyé de Dieu. En définition numéro 2, un apôtre c'est un baptisé.
wana siko tozozonga na nini na tabernacle esika balobi ke non ba colonne ezaki na ba pombo ba colonne musu ba bengango Boaz musu ba bengango Yakin ba bâtisseur na ba enseignant. Mais awa tant que là un apôtre c'est un envoyé ou un bâtisseur. Donc un apôtre exactement mutu moko avandi l'église locale avandi wana banda avanda camarade l'église boina boy tout ça un apôtre yewana non. Un apôtre ezapete oya longwaka na mboko oyo ake na mboka wana atei asisote ya longwe na mboka na amibengi missionnaire kaka ndenge wana esili non apôtre za bongote apôtre aza ndenge ni musala ne za ndenge ni apôtre za la boy ake na mboka moko oyo sango malamu ekota te sango malamu ezate tanga koti na mboka wana abandi kote ya batu liloba na nzambe abando te ya batu liloba ya croix liloba ya Yesu parole ya repentance et apôtre azalaka na badon moko kati na ye badon ya puissance eza et ozala mwa passe soki oza na connaissance te odiscerne nani yango apôtre nani yango évangéliste parce que badon oyo etravaillaka na kati ya apôtre na badon etravaillaka kati évangéliste eza à peu près ndenge moko apôtre aza na badon ya guérison apôtre aza na badon ya miracle apôtre aza na parole aza na don plutôt ya foi oyo azoloba les choses et les choses elles vont s'accomplir. Donc c'est ça un apôtre. Nzambe atiaka badon wana na kati ya mutu wana otomoli mo sang atiaka badon wana na kati ya apôtre potangu azokende na mboka oyo batu bayebi na l'évangile te atana maloba bandimi te me bandima na misala oyo bango omona. Donc un apôtre aza mutu aza na badon moko puissante surtout ba trois dons on a épinglé liboso don ya guérison don ya miracle et puis don ya foi oyo. Alors babylon badon musu elandaka oyo ekoza ba parole de connaissance ainsi de suite. Mais awa apôtre kanga koti na kati ya mboka wana ekozala nzela campagne ekozala na wenze ekozala wapi sika kanga bosala ye grâce apôtre atei liloba tanga atei liloba asisi kote ya liloba apôtre oleka te apôtre akotikala wana apôtre abandi koforme bato na théologie balobaka tango yekola sur l'église et les ministères babi que jusqu'à ce que Yesu akobotama na kati ya milimo ya bato elingi koloba nini mutu azalaki mupakano pena mupakano e moto wana ayambi Yesu azwi baformation azwi babaptême lobi to nsima na lobi mutu wana akomi un disciple yango mona neti Paul bisika mosusu Paul azoleka atei liloba na nzambe asisotia liloba na nzambe aforme batu asisoforme batu atikili bango baresponsabilité ye alekani yake esika mosusu. Donc apôtre eza te ke mutu moko boye abatire église na ye kaka moko avanda na ye wana apôtre non mutu wana a revoir ministère na ye apôtre aza bongo te parce que eza mission nzambe apesa ye. Donc nzambe akopermettre te ke banda batiraka l'église wana avanda na ye kaka wana non amitala bien peut-être aza na ministère pastoral. Donc un apôtre akoka kovanda esika moko te. Donc c'est possible parce que nzambe mutasalango. Donc nzambe mutabongisa ndengo wana donc ministère na ye ezo permettre yeke avanda kaka place moko. Et un apôtre il faut akendaka azo battu. Nzamba sa la grâce yo apôtre ozolanda nga place ozali soko za apôtre na kweni ya monde na éviter l'air moko boye na fond la parenthèse moko l'air moko ba consacration mususu tozwaka eza bien. Peut-être mon doit consacrer yo, soit il lit l'écriture, nzamba zolokumu, mais soit il lit l'écriture te, ako consacrer yo, ne sika oyo nzamba dengeli yo te. Na ko pesa des exemples, exemple à liboso na ko pesa des ya David. David azaki un jeune oyo azaki na ye na ministère te. Mais quand Goliath a teleli po a défier bana Israël, David quand a yaki koloba ke no bunana Goliath eloni esalemaki. Saoul azwaki bilamba na ye alatisi yango David. Mais David tanga mekia bunda mekia kambola esimbabite. David alobi non bolongola nga bilamba oyo bopesa nga kaka nazwa kaka mabanga nakendeka na mabanga. Mais kaka kendi na mabanga alongaki alongolaki soni ya Israël.
Et il kolobani. L'air moko évoluer pour l'église moko quelconque. Tata zo kambayo. Oto ba tata zo kambayo. Ce qui va na connaissance de. Parce qu'on donne ce qu'on a. Ce qui va na connaissance de, ba koko consacrer yo na ministère moko ou soit mini peut-être ba tata va consacrer ye mais ye moko a se autoproclamer que non asa ministre boye na yini ngate mais ce qui est important quand nous osons la d'écriture oyo et me koyede yo David azuka mabanga ma libanga eza Yesu libanga eza image ya Christ poto longa eza wa ministère que théologisa biso mais poto longa tu as besoin ya Christ to memangé Yesu na cause les frères na cause la mutu moko tu déconsidéré mais au nom de Jésus na sali d'exploit pour les kabato basa na ministère lelo l'exemple ni balé na pesa c'est l'exemple ya Zaché azotambola Zaché yoki ke non Yesu Kristo azoleka siko eloni Zaché amati na nzete likolo nzete pona nini po amona Yesu Yesu tanga koma wana Yesu aebisi Zaché kitana Zaché tangu akitaki nisima nango Yesu ayebisi ke lelo na olala na ndako na lelo na osala na yelongo omoni ezala batu ebele bami matisi esika oyo nzamba matisi bango te batu ebele lelo tomona course ya pouvoir ba titre bani pourquoi toutes ces choses titre efutaka te titre ememaka moto esika moko te titre yaya eko kanga kutu okoka ko percer malamu te parce que omitie na position moko boye mais gloire à Dieu nzamba so ça Zaché zongana na taille na yo et ça va te donner le bana kata ba ministère na ninga mabete ne fu ba zongana na bataille na bango ozomona ba zongana no bandela na zéro omituna est-ce que ngana za apôtre omituna est-ce que ngana pasteur omituna est-ce que ngana docteur est-ce que ngana za nani titre les a bien mais aux assure que nzamba benga yo na ministère oyo zanango gloire au Seigneur donc voilà un apôtre asa un envoyé oyo nzamba zo tinda akende babisika oyo Yesu azana côté ya matin akende kuna ake ya batu Yesu wana a formé batu wana église évangile simanango akende so esika mosusu donc apôtre vina ye yango wana apôtre afandaka esika moko te apôtre awelelaka mateya na batu te apôtre donc apôtre aza mutu oyo azo ramener les âmes epai na nkolo pas zo former bango pour que ba âme wana basala sauver na mokolo na suka et apôtre azana souci ya milimo makasi donc voilà na tina na ministère apostolique nkena koye koyebisa bino yango oyo je le répète apôtre avandaka na église esika moko te esika wapi azo kowelela mateya mpona koteya mateya kuda ye basengaka yango te ozomona lelo te omona mutu na nzambe est-ce que koye kopermettre nana koteya est-ce que koyena mais non mateya basenga yango te soki nzambe penza atie liteya kati no epambola peuple na nzambe nzambe osimba motema ya leader wana e baleader ebele misu mpe baza sensible te mais conseil na opesa yo kosenga mateya te tika nzambe amema yo ndenge azolinga komema yo donc voilà ministère apostolique yango wana alors ministère prophétique qui est un prophète prophète aza nani prophète azali munoko na nzambe la bouche de l'Éternel. Donc, un prophète, Asa Munokona Nzambe, et prophète Toloba Asa, un révolutionnaire, et puis prophète Toloba Azali, un réformateur. Donc, prophète, les autres ont la confusion et belé entre le ministère prophétique, na ya prophétie. Un prophète, Asa Kakate Oyo, a roté l'église, quoi, bana rosabola pour la base. C'est pas ça le ministère prophétique. Parce que les tant que bengi mutu prophète, et ça a rapport à bana au sakola natinana ba via bato, et ya wana ministère prophétique. Peut-être wana peut kozala dans ya prophétie auto, dans ya parole à connaissance. Parce que dans il y a Saint-Esprit, tozana parole à connaissance, oyo et pour mona makamwa mutu, et puis au lobby yango. Mususu poko loba yango te mais olobi yango na nkuku esika kozala entre bino mibale
Parce que les autres, on a des théâtres, des démonstrations de l'air, ou peut-être les autres sont à l'église, il y a Christ. Donc, prophétie, qu'on prophétisait, on a vu à Moutou, nous avons Moutou fort à. C'est quoi au juste? Donc, au juste, ni a mot prophétie. On m'a dit, les autres, le délai, quand nous avons nous avons prophétisé pour la Moutou, peut-être nous avons prophétisé. Moutou, peut-être encore non, nous avons un ministère prophétique. Mais peut-être qu'ils ont un ministère, ils ont un don prophétique. Or, un prophète de l'Éternel, tous ont dans l'écriture, tous exemple il y a Élie. Élie, Azan n'a koki, aya même pas ya mokonzi. Aya dit ça mokonzi que non, pendant 7 ans pour les rebelles. Donc, un prophète, Azan n'a koki, a mon même président de la République. Aïe, Isaïe, Makamuni, Oyeko Salema, na autant des années. Peut-être 2 ans après, peut-être 3 ans après. Donc, un prophète, Apoya, Oye, Isa même président, alors que président, Nzamba, Lobi, Nanga, boye. Et Makambo, Lobi, Okoisam. Et aussi un prophète, Azam Moutoyo, Azam a connaissance, il y a d'écriture, Nanenga Osakanate. Et il dit, Koroba, Tango, confusion, et il y a ma casse, il y a ministère. Tant confusion et continue à faire na mboka na tina na liloba na nzambe to so exemple pelé lelo neti batonge oyo et comme mode na biso lelo to so volata batonge donc pour ça la service sacerdotal faut ka batonge to ça lelo na nini na ba col pastoral to ça lelo par exemple na ba titre révérend ba titre honorifique mon bébé mais ça c'est ce que je suis ba prophète ba téléma. Pour bazongi sa peuple na kati na vérité. Bayeli sa peuple c'est la vérité concernant les Écritures. Un prophète a bangarate, un prophète a zongi sa peuple na kati na liloba na nzambe. Tozota la neti Élie lisusu tango confusé côté makasi na kati ya Israël. Élie a telemi parce que prophète ayo kakakanda soki écriture les choses à la mal interprétée. Prophète ayo kakakanda soki pratique ya liloba na nzambe. Ezo salema ndenge senelite. Eza nemo pena Yesu. Ayoka kanda asimba fimu afiakula bazaka ta temple. Donc un prophète ayoka kanda mona katina ye, ceux qui peuple azo dévier et ceux qui aussi les faux serviteurs bazo dévier peuple na nzambe na nzela na l'écriture. Élie alobi na prophète Abal a dit que pour ton ndima ke nzambe na bino asana bomoi il faut bino il faut que nzambe na bino ngapena il faut que nzambe na peuple face à la présent il faut yebana où est le vrai Dieu et puis les faux dieux ba yeba ya mort. Donc prophète azana solitaire azana ko bangate mais a démontrer sa connaissance na ye pour na ko démasquer ba oyo baza faux. Mais constat est ça que le lot ministère prophétique et c'est limité, auto et se contenter. Donc ministère prophétique est ça pour enseigner pensa militaire, mais ministère prophétique est ça plus moutou à kegotea, à sisigotea, à baniko charola kola bali, à baniko au moins on sali bilan il y a ministère 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc monotonie na monotonie. Donc c'est pas ça oyo nzambe azosenga biso tokoka ko travailler na kati na ministère parce que tant aux ça tant ya suka et so senga que les peuples téléma ba porte ba téléma et so senga ba prophète ba téléma. Donc so na posa oye ba sur les pasteurs, les évangélistes et les docteurs ndena ote ko ba beta pasteur c'est ba mampinga na kati ya YouTube comme ça et pour apporter yo éclairage à ce qui concerne les ministères. Donc voilà un prophète, voilà un apôtre et puis voilà oeza vérité na tina na liloba na nzambe. Na sa la parenthèse mo mukie na tina na bishop eza aussi question bopoza kinga bishop azali ministre auto beni international teto auto universel. Na classe il y a ministère universel bishop azate. Donc toloba tous les 5 ministères apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Nani bishop azate. En fait, bishop azanani. Bishop azan un ministre, mais ministre local. Et dit que pasteur azo
travailler dans l'église, mais ça m'a bien aimé mon co, oyo azobanga nzambe, bien aimé mon co azana connaissance et liloba nzambe, bien aimé mon co oyo l'église ezo témoigner que ya solo. Donc ndeko oyo azo mema souci na biso na mitema. Mutu wana pasteur akoba do préparer ye, lobi to simana lobi pasteur a consacré ye. Mais mutu bazo consacré bishop, bishop c'est un ancien. Donc bishop c'est un ancien, autobengi évêque. Donc, Azam ministre local, et ça pour kengela l'église locale, va bien surveillant, à quoi surveiller pour la baloura visseur, c'est-à-dire bateau bazoté, malobanza menandinga diente, soka yé abandoté à mon carte l'église, bishop azan a droit à téléma, à réparer erreur wana, auto à réparer hérésie wana, na katina bomo ina bateau. Donc, bishop rôle nion so ya pasteur yango bishop asala mais sauf que pasteur aza universel bisika nion sa okende ba reconnaître aza pasteur mais bishop bisika nion sa okende ba reconnaître le rôle aza bishop parce que y a un ministère local au confusion ce que ça que batu n'évite so za ignorance n'évite so za avant il y a tant de la fin mutu musomona aza pasteur mutu musomona aza évangéliste mais lobi a changé na ye a comme na ye bishop. Mais, surtout le but total, ministère, bishop, et un ministère local, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, et un ministère universel. Moutou a dit colo ya mouninga, na réalité, et un ministère universel. Mais pourquoi moutou a colo ma ministère universel, l'on va bien naïe, bishop, auto archibishop, archibishop d'ailleurs la Bible, ça l'a raté. Et ça l'a raté la Bible. Ça c'est le catholicisme, hein. Oyo biso tozwi lelo tokotisi yango na kati ya église charismatique ozomona donc l'archibishop na Bible azalaka te Paul azoloba na bancien na église ya Éphèse nazala mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 20 soki obandi na verset 28 ozokita avec ça fait kalobi prenez garde na langage mosusu balobi soin prenez garde ya ba troupeau. Oh, le Saint-Esprit a établi bino ba évêque. Donc, un évêque, azana yete keo, aza extra, yemutale qui va pasteur, yemuta salisuri. Non, un évêque, aza pasteur ya église locale. A quoi qu'on baptiser, a quoi célébrer Saint-Saint, a quoi qui sera ba service no soba sacerdotal, a quoi pambola bana, mais en condition, faut aller dans la consacration. Autre ordination, ba ordonné évêque, ba ordonné bishop, ba ordonné ancien. Donc ancien, bishop, évêque, et ça va mon tout. Donc confusion à Katuana exaté. Donc voilà, éclaircissement sous la pointe comme Meladino, natina na sujet oyo, yangoana. Donc que Dieu vous bénisse. Ce qu'on a pour ça, il y a question. Au Beningaï directement dans le numéro portable où ils allaient 0044 74 040 dans la bande 0044 74 040 81 868 0044 74 040 81 et puis 868 au Beninga. Na koide yo lisusu koleka parce que minute eza limité moyen penza to koka kovanda awa tamula yezate pour na répondre lisusu ba question mususu. Alors question ya suka oyo na ko répondre eza na tina na makambulelo tozomona na église ya suka oto l'église à Laodicée. Merci. Nous avons la biso toza mukanda ya Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, tu as verset verset 12. Tu as verset 12. Tu as verset 12 13 14 na 15. Verset 12, Matthieu 24, verset 12, 13, 14, 15. Bible dit, et c'est parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs nombres
se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel, établi en lieu saint, celui qui lit fasse attention. Gloire au Seigneur. Nalingi na répondre à la question. Oyo, bien aimé, ça va pas la vie pour la question pour poser na sujet oyo. Nalingi disabino boy. Depuis que le monde est un monde, to leki au moins à 3 périodes. Période ya liboso, to bengi yango période avant la loi. Oyo et ça reçoit livre mon primaya Genèse. Donc et ça là qui 2000 ans, période ya mibale et ça période oyo to bengi yango période sous la loi. Oyo e bandi na Exode tina Malachi. Alors période ya misatu et ça période oyo to bengi lelo temps ya grâce. Depuis que période oyo e bandi to lekisi déjà 2000 ans et puis na 14 ans oyo e mati likolo parce que toza lelo na 2014. Na dile bisabiso boy. Depuis que le monde est en monde, nous avons asala mokili pendant 6 jours. 7e jour, nous avons un paiement. 7e jour plutôt, nous avons un paiement. Alors, nous avons 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, tina 9. Bible les Oroba et pas une ensemble. Un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour. Et dans 9, on dit, Nazoé du Sabino, Nzambe azako tardeke pour na koizonga na yene ba kunsu azo kanisa. Mais avant la patience envers biso, alimite mutu moko akunga. Pour ça Nzambe sa mutu nyonso abongo la motema, mutu nyonso changer vie, pour mutu nyonso amona ye na mukolo na suka. Alors sotre bito ça ba calcul wana, to yo comprendre que depuis que le monde des mondes, to l'existe déjà 6000 ans. Tant il y a avant la loi, sous la loi et sous la grâce, 6000 ans. Parce que tellement nous avons atteint à 0 terre, tout le monde a dit, et comme il est 6 jours, sauf que l'on est à 0 nyonso, na 6000 ans, et qu'il est 6 jours. Parce que, na calcul, nous avons 1 jour, les ans 1000 ans, 1000 ans 1 jour. Donc, il est 6 jours. Parce que 7e jour, nous avons fait paiement. Or, à la place de tout le temps là, dans Matthieu 24, parce que le paiement, nous avons dit que Yesu akozonga azui l'église na ye amati nango. Donc l'enlèvement yango wana répond à Nzambe l'enlèvement. Donc Nzambe fois ya azui l'église na ye oaza mwashi na ye amata nango. Alors place tout kotanga Bible les oloba boli donc na tango na suka tellement mabe ekozale belé. Yoka na yebisa yo. Bible lobi toza na mokili yoyo mais toza batwa mokili oyo te. Bible lobi ko. Toza na mokili oyo, mais toza batwa mokili oyo te. Na kati na mokili menza batie biso mise à part. Na nzela lilobo oyo, biso toti koyama. Or tellement ça batie biso mise à part, tozo zela l'enlèvement. Tozo zela les jours du Seigneur. Toza la enlever. Mais awa na se chrétien nyonso aza exposé. Donc chrétien nyonso awa na se aza exposé. Chikoyo, mabe tozomona lelo, eza stratégie à diable. Diable azosala ke mabe esalama ebele, na nzela na bana na Nzambe, na nzela na basali na Nzambe, na objectif ni. Na objectif ya ko affaiblir ba faible. Oyo baza ba faible, kanga zomo, ye utu mwana na Nzambe asali bo. Ye utu pasteur, ye utu apôtre, ye utu na asali bo. Mwana na Nzambe alimbi avant dine na ndao. Wana eza stratégie à diable.
na mokili lelo to mona ba polémique lelo to mona ba polémique et continue na l'église. Or nyonso oyo to boyaki lelo to so songela yango lelo to so mike le monde na makambo ebele. Or makambo to so mona lelo na kati l'église et sa prophétie oyo pesa baki Bible le dit Daniel aloba dans Bible le dit tant beaucoup l'abomination et la désolation est comme établi dans les saints. Oya zotanga asala keba, c'est-à-dire tant est comme mabe. C'est-à-dire que ba mabe moko to nima kité to komona yango le do to mona na kati na l'église. Et tant to mona na kati l'église, yo zotanga lengela de molimo na yo. Parce que toi na parabole il y a ma vierge sage, non ma vierge folle. Sainte, bazaki sage, babatele mafuta na bango tina suka, mais sainte ba fort mafuta na bango silaki. Ce qui signifie que lelo yo kobika na nzela ya pasteur te, yo kobika na nzela apôtre te, yo peut-être yé akobe otika na yo ke na yo. Pourquoi yo faut vanda, yo olemba pour Bible le dit clair. Dans verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Bible ezoloba mabe ekoleke belé batwe belé kondima na bango ekolemba bolingo na bango kolinga nzambe ekolemba. Mais pourquoi yokolemba? Tout ce exemple il y a l'église Éphèse nzambe azotinda ange azotinda lettre na ange église Éphèse alobi nyonso ya vie na yo eza bien nyonso pona yo na omona ngo eza bien. Mais loko moko na nango contre yo eza kaka ke bolingo na liboso na kolinga nga nzambe ekita. Et loko nazo reproche ezali zongela kolinga nga nzambe lolengo sala kolinga nga liboso. Omoni lelo olingo linga te awa na mokili tellement toza exposé olinga te madeko yaka. Mais yo mwana na nzambe faut garder position na yo lokola mwana na nzambe parce que tuelite yesu akozonga mokoloni. Lelo bana na nzambe bakomi lokola bapatani bana na nzambe bakomi lokola bato ya mokili tozokoka suko soutenir royaume na biso te. Lelo na mwana na nzambe akotonga moningane mwana na nzambe mosali na nzambe akotonga moningane mosali na nzambe. Mais tozokende wapi bien mais tozako se trahir tozoboma na pour rien. Et ça na bato ebele apôtre Paul azoloba Paul aloba na ba effet alors na yebi ke eko s'introduire na kati na bino balou ravissé oyo ba ko épargner jamais ba brebis. Mais comment expliquer balou ravissé bazoloba et ça soi-disant ba enseignant soi-disant ba tei ba pasteur ba porte ba nani ba za ba titre mais ba na susha ni mo ba tuté. Donc on a bango bazotala kama bumu na bango baotala kama mvuama makambo so bima na munoko na ye azo ye bateke ezo boma milimo abatu ezo permis do ye kali yete sikoyo Paul azoloba bo prenez garde na batuana siko bana nzambe tellement bakoma bilanda soka yoki ba mabe olia vérifier bala ko ye pa komo ke ka masolo moso sa l'évangélisation ozo détruire royaume sans le savoir. Yo que le mot Bible zoloba na Matthieu chapitre nango 18 na verset 7 yoka Matthieu 18 verset 7 malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Donc, yo ke loko. Abi tolinga te ba scandale ekoya. Olinga te scandale ekoya. Mais Bible lobi malheur nan moto oyo abota kalikambo. Donc likambo ekoya ebomi ba ke panzi sali nyonso. Mais Bible zoloba malheur nan moto oyo place likambo ebandi. Oya sa source, oya fondaki, oya bandaki. Nous allons poursuivre mon doigt. Il y a un moment où il va te belé. Bana kati na l'église, va se prier pour la bango. Va se la pour la bango. Mais va vie la bango soit avancée. Peut-être, Nanzela naïe a provoqué scandale.
a provoqué les Kambusongolo, battu et belé, milimo, moko, mi balé, misat, malemba, natina naye. Ya, yoso kansanza ba osepela. Parce que Nzambe, so ki mutu moko aboli motema, eza feti na lola. Mais comment est-ce que mutu moko ya penwi, eza ni, eza matanga. Ce qu'on Nzambe asali matanga na ba ange, li koloni ni na nzela na yo, obomi batu. Ya, yo yoso landanga, toana tango lelo to réparer ba vie na biso. Nyonso tozomona na mokili, to linga te ekozala. Mais l'église à Christ est saint. Parce que l'église aujourd'hui, ça y voit, et ça l'église sans tache. Et ça l'église sans défaut, sans souillure. L'église à Christ est sans tache. Ce qui est au monde, il y a des gens qui sont basés à Opengwa, qui sont basés à Opengwa. Quelque part, il y a 7000 moko, bakuma belana no balate. Basa. Ce qu'on pourquoi il y a la parmi batuanate, osa la modèle, il y a ba obaza kolemba. Malheur eko eyakanango. Mais nous allons poursuivre mutu oyo abandaka makambu toujours. Bien aimé, kolembate parce que batunsu balemi. Ba veuve o bazala ki sage. Ba mona ki ba o bazala ki fort balemi. Mais bango baloba ki teke non ndenge bango balembi ngai pe na lembanga. Ndenge bango batiki ngai pe na tika nga. Non, ba persévérer. Et Matthieu 24 et le bien au cœur. Matthieu 24, le bien au cœur, dans verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré ma béjokola, malgré ma béjali, mais nous avons pour ça pour persévérer. Tous les exemples, il y a Samuel. Tant que Samuel a Zokola, Nanda y a Élie. Mais pas Élie, parce qu'il a fini. Pas Élie, parce qu'il soit pas Shabbat. Oyo Bazako Yawana, Kotumbambeka, Bazozwa. Et puis, tu vas Otumbambeka suivre. Mundini mitonga ya nini ya banzube misali baso zwa bilo kone tumbelo o katana eza nini musala katana biso moko nana kwe ko pamela bana wana mais Samuel akola wana Samuel alanda bizaleli ya bana wana te Samuel anzamba eko élever Samuel mais place Samuel akola eza ki place mabe bati na vie ya bien bien te Samuel akwe ko bana kuti ya Eli bazana vie oyo ngapesko na sala ninga pela kolanda na ngai mais Samuel asala mote Nzamba élevé, yaya nzamba ko élevé yo. Nzamba otombola yo. Mais yo sala modèle. Comment on a été que on lelo ba pasteur et ça ka ba congolais te ba pesa partout. Pour même la Bible, pour la solela, ba tu ba abandonner nga, ba tu bazo torturer nga, ba tu même Moïse ali là. Moïse a mati na ngomba tanga ye. La pression ya peuple, ayo kuta Aaron, asali nino vodo. Mais est-ce que Moïse allait mbaki? Non! Combien de fois Moïse va critiquer? Et ça ne va pas congolais déjà partout. Le monde, tout ça, l'exalé, yaya, mabé et olingo lingati, aux moyen pour stopper en moté. Mais conseil, ça, yo, ça la modèle. Parce que l'église à Christ, et ça sans souillure, et ça sans tâche. Et Yesu, très bientôt, très bientôt, akoya aya kamata l'église naïe. Et quand aya sur l'église, yo, ça va enlever. Donc, un message pour yo bien aimé, et ça juste pour la voyano rabino, pe kolongola ba équivoque mususu na kati na bomo inabino, to banda ki kolobela sur le ministère, to lobeli ministère apostolat, to lobeli ministère prophétique, et puis to foli parenthèse moukier na ministère local, il y a bishop ou évêque, auto ancien, et puis to yeko pe sa réponse na tina na vie, il y a église, il y a l'élo. Donc tolinga te to stopper ma bête parce que les diables balier na noté yem tazo poser beaucoup de problèmes l'élo parce qu'il dit que tant aye et tikali mukie mais moi na nzambe Bible recommande yo c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer le la vierge sage, persévérer le la moisson abongani pour na aussi la mobali na ye pacte alliance au salana Yesu na croix ezaki binomi bale yaya pona batute yo vanda na ndako pona batute yo olemba mais joie courage telema joie décision loba que non mageli kambo esalenga pasi mais mutu akufela ngate mutu akufela ngeza nzambe tellement eza nzambe alors ngai na suis décision funa telema na zongela ko sala bolamu oyo na misana ki ko sala soko luki leader ya bien même na mokili même partout au joyete mutu malamu ayiba na gaso akufi o bate bele lelo okomona kino yete wana yete promesse ate mais peut-être chose ou quoi parfait au mona yete
Donc conseil na ngezali zwa makasi telema zwa décision message oyo et ça la ketana nzamba oya aloba ke no mwana nanga ayoka ki maloba pe maloba wana etindaki azwa décision tika nzamba pambola yo so tokomi awa tokomi na suka na posa na sambe na tina na molimo na yo et nzamba asala likolo na se a vraiment sunga yo a soutenir yo et puis nkolo moko tokutana na mapata soki ozana question ozana difficulté mo songolo benganga na numéro nanga ya Grande-Bretagne ya Londres oeza 0044 040 81 868 au Beninga to solo la ebele pe na soutenir yo comme il faut partout aux en monde ba te bele bazo benga biso partout na monde so za moko na bango to tika yo pe ke to sunga yo. Que Dieu te bénisse kanga mi sur place oza to sambela nzambe tata na biso na likolo to pesio merci pour la netini na tango to lexaki awe mona bandeko. Merci pour l'amitié, c'est plein qu'on peut s'aviser ensemble, le la lumière, tout éclaircissement dans la malobana yo, et l'anime que maloba oyo et sungi mutupe moli momoko. Nzambe c'est plein que si quand nyonso batu bakota la message to vidéo oyo et pas ko la mina yo nzambe et kabana jamais na maloba oyo. Tika peuple ba simbama, tika peuple ba pambwama, tika peuple ba tangolama. Petit peuple ba kamata ba décision mukolo moko nzambe o se souvenir na message oyo o se souvenir na batu ba yoka ki yango et pourquoi pas nzambe na mutu a transmettre ki yango tika message oyo et restaurer milimo abatu tika message oyo et bénir peuple nzambe na ndimete lo sambo oyo yoki yango force union sa résistance force union son nzambe ya ndu susma du cœur nazo détruire yango na kombo na Yesu Kristo Père na ndibilo sambo oyo ezue sika na milimo na biso ekozwe sika na milimo mutu nyonso akozala connecté pe kotala eliloba oyo ekozonga te nzambe soki esali mosala yango te na bomoi na bato na kombo na Kristo nkolo pe mobiksi na biso nde tobondeli amen. Voilà nzamba pambola bino mingi tokutani na occasion mosusu ya nsima. Bye bye fana.